Allô, 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 la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, Ernan, so besoin, mi c'est Noëlla TV. Balanja Noëlla TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Bisika na so besoin, mi na Asie, na Amérique, na Europe, bambote. Nzambe na lola bomba pe abatela biso. J'espère que toza bien. Biso na stokoti na mbula na biso ya sika. Tikete nzambe abomba pe abatela biso. Mabondeli pe eleka ebele parce que mokili etondi makambo ebele. Bandeko pona analyse na biso boyebi kaka makambo ezokita ezomata pona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Jaël Show. Bandeko tozo koyeba susu te, est-ce que Jaël Show mutu ezosala bien ou bien azwi problème ou quoi, tozo yeba te. J'espère que toyeba ke basusu bakoloba ke ezali fali ipupa mutu azokotinde yango azokofinga. Non, artiste na biso aza rien à voir na makambo oyo nyonso ya Jaël Show abimi azokoloba pona makambo ya Kofi azwi susu azokosakisa susu na asindi le cœur à bato azo kotie pe na kati ozoyeba te soki ke babimaki na Kofi Olomide, soki bazoloba ke aza na sida, soki bazoloba ke nani bakali azofinga ye bafinga na bango mibale parce que wana kuna akotelaka ye Jaël Show azokotela artiste na biso Fally Ipupa, bakali pe akotelaka pe artiste na biso Kofi Olomide. Baswa na bango me batika ba artiste na biso na kati tozoyeba susu te. Vraiment Jaël Show oza mwana ya mwasi, ozali mama, ozali na ba parents bazotala yo, oza na bandeko mama mafinga ezoleka na nde ebele, ozopesa biso bandeko na yo ba congolais na ba congolaise soni, eza respecté, toza ba mama eza bien te, ba injure ezoleka na ebele na kati ya monoko na yo tokote ya masque ndenge nini, tokote ya population bana bandeko baleki, tokote ya bango ndenge nini. Jaël ozoya na mafinga boye sans pudeur, ozoyokela ngo pe soni te bandeko. Tomona ki Fally Ipupa ye moko ayaki alobi Jaël Show non stop bo stopé na makambo ya kofinga na makambo ya boye aboyaki yango na motema moko parce que pona Fally akoma lelo Fally eza pona mafinga te, Fally akomi boye ezali pona mafinga na Jaël te. Vraiment c'est la honte na ba camarade no moko pe ezosala bango soni tozomona nene ya azopesa conseil azoloba non Jaël trop c'est trop eza soni pona kolakisa bana na oba komona boye ke mama na biso azofinga boye esalaka bien te. Jaël kita moke, Jaël kita moke, atake balobi ke ozana malade yango du fait que yo moko ozana conseil ozoyeba ke ozana malade yango wana te, ata bato balobi bakosala nini, bakosala eloko moko te po soki pe olingi ke okanga bato monoko sala pe ndenge Ariasho asalaki akendaki ti na hôpital akelakisa bapref ke balongolaka barente bomoni te makambo ceci esila yo pe sala bongo oza na mboka mondele eza na Congo te po baloba ke okepesa coopération po babimisala bapref wana eza lokuta. Non, awa toza na Europe nyonso ezalaka noir sur blanc. Donc mundele jamais akeno kosala cop ke ozana malade wana ye akosa ke ozana ngote te kende ozana poto totala soki ozana sida obe ozana sida wana te bakoti ozwi ba preuve wana oti yango na kati ya internet bato batali po monoko esila ke yo moko ozoko ganga ozoko finga ezokitisa yo valeur na yo eza susu te, mutu moyeba respecter osusu ezala susu te, soit disant que ozali musicienne ozoyemba carrière na yo suko ekene liboso ndenge nini batongo bakotala yo ezali kaka communauté na biso ba congolais na ba congolaise sikoyo ndenge ozofinga bongo ba fanatique ya Kofi kuna. Est-ce que bakoluka kotala yo ata ba fanatique ya Fally na biso Ipupa wana bakobayo yo pe baloba ke non olekisi parce que ba injure elekani ma sœur pardon silama kita na moke respect basomba kango te mi pesa respect ozo fingisa biso ba mama nyonso ozo kitisa biso ba mama nyonso okaza te ke ndenge ozo finga boye ezo sala biso bien. Non ezo pesa communauté soni bandeko na kotiela bino bolanda ndenge vraiment azoloba azofinga Kofi oyo azana bana ya kokola azana ba jeune fille azana ba garçon. Vraiment tozo comprendre te ba injire aboye en tout cas bana Kinshasa bozalaka vraiment na mentalité te
ata bafingaka non c'est trop eza na soni en tout cas bozela natiela bino boyoka vraiment na mawa ezosala pasi Maman Sila Mouassida a dit que l'homme sera qui chanteuse. À sa madame à la maison, tout le monde défi. Ma joie va utiliser. A dit que je suis une maman, mais il a aimé les vitales caméras. Je suis une nana qui a aimé les fali. Je suis une maman Denise, a aimé les fachi. Tout maman Billy avait aimé la rochero. Tika nos musiques totales à madame à la maison. Azan crédible était, à un militant à moi ça m'a audité. Alors simplement il y a des l'autre côté. Et puis il y a une question à la sida, il y a la sida. Pour mieux aller dans le Guinée, alors tout à la bordure. Alors tu n'as yé. À autant son ventilateur à l'ibanda. On a mon bébé la véranda. Avant la palais, au bal ni uta bengati. Benga, non so papa mwana ngake, nangana za da musika. Amta frene ngana pese papa mwana nga. Je papa mwana ngate na koma noe, pona mingisa ki déjà. Ba benga nga, viens. Na ye na porte à mon parent. Na rappelé je suis dehors, epsina, na komi da bébé na kota, na uti ville ko so na bilo amikemike. Jipe koti. Na kiti ba bilo amikemike, na koti. To bandi lisolo. Yé maman Sili na bino tout na ye biso tellement côté ministère a répétaka to pesi ba bigo bele ba porte na mo pipi ma ke bi boyo solo la yé na pesi ba verti aka ba 6 fois na pesi à cause à qui sur mon monde a yebi qui suis a kenda de pas a kokade a taisima a ki a teli na porte les aso ko de la piscine a simba mi boy en temps de mon solo la papa. Au don la likolo tina se fi agitation. Fi abundana ba danseuse, fi agitation. Aza kiol. Ba benginga place yaza. Mama lia. Ça qui dit chassa, quand aza mona di histoire. Ba tena ke sécurité. Ba tena ba entrer ba sortir na yi. Bayebi so bana kimba usanga na bango alors le mo ali manga ba bisco on va UNICEF bakara ba mille za tout autour ya hôtel bo fanda bakara wani bujati bo surveiller ba entrer ba sortir ceux qui boké wa biso kina ya yota bango mbali musama kasi bo kwani pona motema na yesu mama ali ana mo so boboyana hôtel ya ba soda bakara ba entrer ba sortir na yi c'est regrettable. Je comprends. Il y a beaucoup rifa wana, koko wana. Azali reza mobile na libosote, na le masolo wapi. Na zala madame, koko rifa ebinga. Na zala madame yo, mama sida to tutana. Koko rifa libala na liboso za mo sa fantôme. Pela solo be fantôme. Pela solo be fantôme. Na bo jeunesse. Abonza fantôme na bambongo azala doki azwa fantôme bébé buchu azwa zemba na ndoki kwa bukilo donc on a amo tema mabena libala mu mama lia po ya azala rose libala ti azwa zemba libosa kenda obota be mwana libanais nazwa mo nazaki na famille bolelo to bando solola yo pe yo beta basona nga yo mubali na ngaka lokwa yo to pesa nga sida ya ko beta basona nga ya kiti. Alors tout à ce qu'on va gagner, tu vas fouiller, ce n'est que le bébé. Dans la suite, à quel point tu as besoin de m'aider, moi, je suis libanais. Famille civique. Donc, quand les fantômes, ça qui n'a pas monté, il fallait pas corrompre. Je suis allé, je suis allé, mais qui? Aboti ba deuxième fois. Les fantômes, ils disent, mais ça, canapoto, na boya, ma mari, fawala, ba boya. Moi, je suis allé à Paris, à Paris, ça fait 4 ans, je suis allé moi, je suis propre, je suis allé à Paris, je suis allé. Azale heureuse, mon père a encore dit à mes balais, à l'année que vous allez heureuse, à travers vous allez heureuse de la vie. Il y a un ami qui a mis balles, bassi à la gagne, il y a un ami qui a maman lié, parce que moi, maman lié, ça fait heureuse. Alors, nous, il y a pas besoin de nous. Pour besoin de nous, on simple, macam. Alors, nous, on a un téléphone pour pendant qu'il y a un marié. Alors, on a besoin de nous. Pour tout ça,
banso nini ana ko beto ko ko na ki danseuse to beta les choses ko na ninge za na version ako de na ke WhatsApp le za pirater il faut que ça soit code ya mot de passe ya Facebook aussi pour mona ou soit to ko tela par Facebook ou soit to ko tela WhatsApp non pas bon mot de passe donc on est pas vendre ici dans machine ba meki ba sa na iCloud de so nini ba mo senga na avant na ko ta Facebook na ngai ko sela ngai ce qui mot de passe ni na ignorer. Quelqu'un a été ignoré. Facebook est comme bloqué là. Puis WhatsApp, était connexion arrêtée. Et tu pas à rouge. Elle va dire non, WhatsApp va me faire frapper. Na maeli. Biso ça l'informatique demain. Tu connais ça maeli la TV. Pour te montrer la vidéo, tu tires la miniature. Et bien frère en Afrique du Sud, elle a supprimé WhatsApp, bandé la zéro. Supprimer à moins qu'il y ait des messages, aux photos, et le moins important, au audio, supprimer tout. Donc, pour moi, le moins WhatsApp, supprimer WhatsApp, mon bébé, le moins le téléphone, après, au sein WhatsApp, comme ça, place Bazali, surtout des gens qui ont piraté WhatsApp, n'a audio, n'a message, n'a chose à supprimer. Balayez WhatsApp. Déjà parti dans ma Chine. Tout ça, je ne parle pas. Oui, nous avons audio, j'ai la soirée fanny, la soirée fanité. J'ai la soirée où tout le monde bouge tout en fanny, et ça, j'ai la soirée où tout le monde bouge. J'ai la soirée où on a génie. Un génie. Facebook, il y en a. Vous pouvez bloquer ma page. Tu peux bloquer les choses à pas faire, et simiti. La réalité, des vieux. Tozalaka tosilana eloni esiladi po bakali olingo bima so bimi na fani ko bana kiti na ye maman si tu vas pleurer parce que toi je connais très bien tu vas pleurer eloni et ça aki so tazaka falaise de n'engipano même bien bazwa nani equaliser. Bandeko, j'espère aussi bolandi nyonso oyo Jael Show azoloba vraiment. Donc eloko na koko commenter wana na koko loba susu wana ezate bino moko bozo landa nyonso communauté congolaise tozolanda nyonso oyo ezokite ezomata na internet. Donc Jael Show na Koffi Olomide tozoyeba te eloko nini yango bazokowelela. Tokoloba te ke bakali kuna ndenge azokotela Koffi Olomide, cela veut dire Koffi mutu atindi ye. Non, ezali kaka bafan na bafanatique ndenge bazalaka kaka, mais bazokende plus loin. Donc Jael azotala te ke Koffi aza papa, aza parent, aza na bana neti ye moko. Mais non, Jael azoya na audace nyonso, tozoyeba te courage oyo azoya nango ko signer Koffi Olomide. Koffi oyo bato babando banga ba parents bana ba mikolo ba banga Koffi ke Koffi azali muta bakisi Koffi boye. Mais tozo comprendre te oyo Jael Show azoko signer ye boye ezali impact nini basala oyo azozangisa ye respect boye. Tozo comprendre te vraiment na miso bato ezosala soni pe mawa. Koffi oyo bato babando ko banga melelo bana Kinshasa oyo bazalaka respect même pas, bazalaka même somo te bato te ke non place oto ko simba te sino te milimo ekendaka me bato bazoko signer mwana mwasi azoko signer tozeba te eza nini yango bandeko eza vraiment eza somo nayebi te nzambe na ngai oh mon Dieu mon roi. Est-ce que ba parents Jael ba monaka unu su Jael azosala na libota na bango mobimba ezana mutu te azalaka na autorité pour na likolo ya Jael ata bango bakipaka ye te balesaka ye te balatsaka ye te ye moko azomene vie na ye ye moko bamemi na poto na mawa ya artiste na biso Fally Ipupa mais ata mutu moko te ayokelaka ke non wana azali artiste ya mboka
oko simba tina na oko kende plus loin te mais azo sauter ba borne azo kota autoroute makolongulu ata ba kenda ki ba bimaka mais basilisa ngo na ndenge na bango jamais akoko ya na ba vérité nyonso awa olie oya awa na internet ozwa solution te oya awa ko finga ozwa solution te mie kende na mundele na l'état pardon kende na docteur oza pe na passeport soi-disant o bapesi bino ya 5 ans ba visa ya 5 ans ya ba 4 ans oza na droit oke na docteur osala ba examen oya na ba preuve ke ba preuve yango oyo kombo lobi ke naza na sida botala ba preuve yango oyo wana bato bakondima yo ata bakali yango azwa kofinga yo akokanga munoko ata bakali ya yo koloba susu communauté ekotelemela bakali mais yo osali yango te ozoyaka po finga na sindi ya batu asali pe nini mwana ya mwasi ya batu ye moto abomi libala ya kofi te na mwasi na ye soki bango kuna esimbaki obi esimbaki te eza problème asindi na nini eloko elekaka pe tika pe ezali te eloko baforsaka pe eza te na libala soki libala esimbi bokontinue soki esimbi te popola makolo sukola maboko leka nzela sala vi na yo cela veut dire sindi ya bato asali nini ozo kofinga sindi mwindu tina sila mapeka yo ozosaka na mwindu eleki musika eske ndenge okomi en tout cas nzambe na ngai yesu bwanwaka sindi oyo eza okokakola yango na nini Jael Show ba peinture wana ozo kotia ba produit wana ozo kotia 40 50 okomona ndenge ozo beta yo na matama so ndenge to mona ka ba obatia ba produit ana poto bango kutu bazalaki na chance o air corona ezalaki bakozwa ba masque ezo bomba bango na ba tampon na bango na matama wa mal chance na bango pe corona pe esilaka te esili ekoma sikoyo moyen ba bomba bango sikoyo na masque susu ezate bakoma kotia ba échappe na mutu boyeti eyela bango na matama parce que produit mute beti bango ba caché siko bois noir onyonso sindi azanango kitoko onyonso sindi azanango yo zo ko finga bois noir asindi vraiment ma chérie silama ya yo c'est trop na ba camarade no mo ba baye yo baso peso ba conseil en tout cas o lekisi oso pesa ba mama soni oso pesa communauté soni eza vraiment respecté eza dignité na bana na nzambe na ipete soko sambela ko bi o sambela kate mais luka nzambe na busolo parce que ozo kende très loin ozo kende musika mama okoya ko beta okoya ko zwa touche ozo kende musika ozo kota autoroute na makolongolo na vélo autoroute jamais bakota nango na vélo jamais bakota nango makolongolo ozo kende musika ma chérie ata bokenda kina kofi jamais ko komati na niveau oyo ozo sangisa batu désordre okotia wo bimi siko esana pa tous ba okenda ko finga susu fali pour pa batu ke ye mutazo ko tinda yo orke fali ya batu innocent ayebi na makambo te ni de dan ni de f ayebi te eza yo moko na ba sentiment na yo ozo ko ya mais nyonso wana ekozongela fali pour pa batu ekozongela nana bafana batu mais non olekisi Jael Show oye poto yango kanaki oye poto malili yango omoni yango hiver yango omoni yango yo poto yango yango yo poto omoni yango yo mais siko silama zala mbutu zala na manière zala na respect en tout cas olekisi franchement eza bien te en tout cas Jael Show silama changé yeba ke Koffi Olomide azana bana azana basi azana mwasi donc il faut ça na respect na manière à kolobela en tout cas la famille c'est la ils ça la participer ma wapona ndeko na biso Jael Show azo fingisa biso basi azo fingisa basi wana peza toko kosate Jael Show azo fingisa en tout cas na tiki bino bola na wana bokebi boyoka ba board o nyonso ba bordi o nyonso Jael Show azoloba vraiment botia ba commentaire malamu mafinga ndete nazo tika bino merci bye bye.